Voilà, ma fan, il y a BCBG divisé par 2 pour le moment. Ma fan, il y a Julien Piana divisé par 2 pour le moment. Bopé ça m'a temps na élaboré pourquoi ma fan balobi baza divisé par 2. Cause la na bango divisé par 2 et ngolo la cité que no balongwe pa ya Julien Piana. Et ngolo la cité que no balongwe ba fan ya BCBG. Problème zo le ka awawa, zali problème ya date moko to abeta 2 fois accord arena ya wana lobi que non divisé par 2 pour la makamboana. Nous avons quitté to fan bien, to solo bien, to décortiquer selon ba fan na bato o ba bengi biso pour na concert ya JB Piana ya novembre prochain. Voilà. Notre émission est sponsorisée par Pasteur Blanchard Logos en Suisse, chef d'entreprise Nakata Paris, boss Tandengor Sakanate. Merci à toi aussi Pierrot Mbale Nakata Suisse, patron millionnaire. Mibara mon place bozali émission au moment na cadre kitoko, c'est parce que tout ça débat na Pasteur Logos Blanchard Logos na Suisse, les patrons, et aussi à toi Pierrot Mbale Nakata Suisse, les millionnaires. Voilà. Si tu as bien à faire, ba fanya JB Piana, ba benginga trop poto solo la poto loba à faire une deuxième date. Après à mon émission te koleka wana, j'aurais souhaité que JB Piana beta 2 fois encore arena na éviter ça ba bien ndengini ni zali côté kama. Mais il y a des fans au ba bengi biso niveau ba Paris, na fan ebele, je crois Christian Gen da BCBG bengi dire bengi abengi to sololi makambo o babi que non, il faut JB Piana abeta kaka date moko akozala beaucoup plus concentré na ko beta date moko. Soki aye que non abeta 2 dates akozala concentré makasité te ma beta awumeli mingi dans la salle mythique azobeta te soki eke to tie abeta 2 dates et kosala mo mbai. Mes chers frères et sœurs, bana BCBG, wana point de vue ya bato mususu o balobaki. Il y a aussi na bana mususu kaka ya BCBG partout au bazali na kata ba Londres, au bazam mpanzi, bango tout bazolo bakeno non. JB akoki kobeta 2 dates, ce qui est possible. Akoki kobeta 2 dates, ce qui ba billet et sili nango avant to comme le 15 août. Ce qui va billet et sili nango JB Piana ko sala na ye deuxième date ndenge ke bazo na ndenge baza ko bongisa ke na ko sala deuxième date. Alors bino to bota la biso o ebisa biso bo moni ndenge nini est-ce que JB faut beta des dates to JB abeta date moko. Dadi Kimbeli, merci na ba commentaire tous autres tous monde na to tanga yango to ena poto sur la carte émission oyo ba commentaire na bino yango sala biso tout ça tous idée à ko sala deuxième émission na makambo oyo zoleka na carte ya terrain. Voilà, quant à vous, est-ce que JB Piana mérite ko beta deuxième date après ba longue date ko fanda na palais sans ko beta ba sala minene na poto na bi ke bato bana nzala na ndengo sakanate. Mais est-ce que concentration et cause la makasi topé deuxième date na ye et couper ça ba jaloux ya JB Piana si j'ai à koloba, c'est parce que ce qui JB Piana a bêti 2 dates date à liboso a commencé la plein à craquer pour nzala na ye eleki et alors batu oyo bazali ko senga deuxième date ya JB Piana ça loane zali sali ya 20 300 personnes. Supposons que la première date, soldat de Salami, il y a 20 300 billets, batoye batondi plein, je vois dans les bourseaux. Deuxième jour, ceux qui batubaye, bakoti, et qui batonditi, exemple, bakoti 10 000, 15 000, boye bakeno ba vide et kozala, oyoyo, et couper ça, ba jaloux ya papa chéri, si j'ai ya koloba, ya kotonga, JB Piana libanda. Nano abetite, nano ba publicité makasi salamité, nano ba promotion ya makasi salamité pour na concert ya JB Piana novembre. Mais tala ndenge nini déjà ba komi ko wolela ko bundisa concert ya JB Piana. Est-ce que pour na bino
bana BCBG na pesi yango soko na maboko na bino bo gérer situation oyo bo komela biso na kati ya ba commentaire na bino. Est-ce que deuxième date ya JB Mpiana ekosimba tu osimba te nabi kaso bolinga mutu bokoloba ke ekosimba mais so otali na 2 poids 2 mesures na ndenge tozoloba bato mitema mabe bakobosa na plein oyoyo esalamaki na première date bakoya toujours batala deuxième date esali ndenge nini atondisaki bato bayaki ebele batonga ezalaki ndenge nini espace ezalaki po bayaka ko filmer bakiti na biso ba couleur oyo bayaka ko filmer ngo bakolakisa bato libanda keno tendenge za wana jibatondisi te et deuxième date mpiaka ba bosani keno 20300 makota na date liboso. Et alors bato oyo baboyi jibe abeta des dates bakoza na raison na partir ya wana bato oyo baolinga pe keno JB Mpiana abeta deuxième date na zoye bate baolinga JB Mpiana approuver nani parce que y a rien à prouver. JB Mpiana il y a rien à prouver na musique na auto asala beta basala na to beta mo deuxième fois na compte na yemoko. Alors la visa maboko na bino boko na biso ka ndenge zalaka toujours. Est-ce que tu raisonnes bien tu raisonnes malamu te to kosi to kosi te. Ce qui est vrai, ngai ndena no bene bandilike non on a souhaité vraiment que nous JB Mpiana beton mibale. Mais non ta la pe risque wana on ta la pe risque wana on a pe que non oui groupe ali boso ba koza na raison ba ba que non papa chéri za la concentrer na date moko nazali ko limiter JB Mpiana te nazali ko limiter BCBG te mais naka oyo jiba bimeli ko beta concert mnene mbala moko malama beta date moko les reste à date ndenge tozoyo ka déjà ba soupçons zali que non à côté sa mandoki na côté ya Royaume-Uni côté ya Angleterre pour na robeta soirée mususu kuna date mususu na mois mususu pe koza peut-être na décembre pour ça ba clôturer année. Est-ce que raisonnement na ngai na bato bengi ngezali logique to zali logique te to partager ensemble tout sur l'ensemble. Ndenge zala kaka cher ami maître Martin Chekila Jimmy Senior beaucoup mais na biso ba commentaire na biso King Dozy ba vrai ya JB Mpiana na Cape Town avec Marius le nouveau riche maître Dougala bato basala sentir ya BCBG na kati ya Cape Town Afrique du Sud. Voilà tout solo la pembe à faire deuxième date to faire échouer JB Mpiana te a échouer te na date liboso sûr et certain plein à craquer au salam ndenge ba billet kama or ça la sold out guichet fermé 20 300 personnes et bon deuxième date parce que la CT en voilà. Merci Nabil ba to ba commentaire ba garçon surtout ba belle fille surtout. En tout cas, plaisir et trop. Voilà. Quoi les acquis à faire deuxième date, il y a JB Mpiana. Sur côté le belamon qui a faire ba billet ndengezolekela. Est-ce que vous remarquez que no ba te belé ba bimi so tali ba interview belé ba bloc belé, on remarqué que non ba yiki ba bandi déjà ko sala ba propagande moko ba publicité moko contre celle de ba billet ya JB Mpiana. On remarque que bakomo ba ke non ba lo o zo tekama o ya liboso o ba catégorie 11 o bimisaki ezaki na no demi terrain to pesa oza analyse to ça bozo ga regarder c'est parce que to ba pesa bien information solo fo bozo ka ngo pe ke to fande sa ngo ba bi ke ezaki no demi terrain ba bimisaki no 20300 mo bimbate ba bimisaki na no katikati ya 10000 billets bimai liboso bo limbisanga moi, ça va, merci beaucoup. L'eau à liboso bimisaki ezalaki 10 300 billets. L'eau à liboso, c'est-à-dire selon ba analyse au bossa libanda, papa chéri azwaki katikati ya salle premièrement. Thomas salaki ouverture et billetterie. Kataki momukie pour vendre ça la maintenant après ba kofungola. Ce qui est vrai, dans 24 heures il y a ouverture et billet. Plus de 9000 billets comme une journée moko. Et après, on va comprendre que non, il faut surtout fongola
partie où etikalaki et comme stade mobimba et comme salle mobimba il y a 20 300 billets pour être comme partout et on va monique non na premier jour na 24 heures après wana billet te comme qui en vrac et bé parce qu'on va 500 tickets pour mona ba 200 tickets pour mona c'est-à-dire que ba dans les bons est-ce que bato basa qui analyse ya koloba ke non bakata ke na no pour ba fongole sous na sima pour première partie na ba déjà sold out à katikati ya salle ne bafungoli sikoyo deuxième partie po basilisa biso surtout il y a 20 300 personnes si c'est vrai bino toyebi bino tokomelaka biso surtout bino bana Paris bokomela biso trop ndenge ezalaka po tozwa na bino tozala na même page. Abonnez-vous na kati ya chaîne na biso ndenge ezalaka toujours partager nulle part ailleurs parce que bonozwa pas à pas et bien information il y a concert il y a JB Mpiana il y a novembre prochain na Accor Arena. Bonjour, biso rigueur te toyaka poto pasa bino basango. Et lo mususu toto koloba awa toloba ke ngopé lobi na misote koleka affaire makambo ya bogis, affaire ya makambo ya produit ya ba chroniqueur nde bazo ko welela kosala musala ya Julien Mpiana. Pour moi, ngai na je crois na solola ki na mutu moka bureau, je crois na Claire Roger ML que tous les producteurs tous les, pardon, excusez-moi, chroniqueurs, tout le monde a ça nécessaire, ça la publicité de promotion. Bon qui peut karaté que donc à l'obelaka fali, à l'obelaka faire, à l'obelaka weranson. Non, biso nous surtout on a tout ça combien de fois ça la promotion, la publicité à weranson pour le concert na. Et ça les kamba tu une question na lié dans ça promotion qui toko, na lié na o ya jibe dans ça la promotion dans l'obela yango. Bata l'autre là bata côté on sous vous on a guerre te pendant zone apekaka. Voilà. Je pense que nous avons des biens, tout sur la bien abîmé. Ba chroniqueur ni surtout ba communiquer ni ça très important. Ba kala bima kena ba kena ba exclude bango bo zo bo kota bango asilika ta finga te asa la promotion ndenga bien. Ndi surtout ça to lo ba pe to ba plan ndenga bien. Et on to senga na bino ba na BCBG bo za un peu très temporiser moi tempa mo ki ndingi bien pe na zlobi que non et bo tana c'est boyamba tout le monde pour ça événement monene ko sangisa 20 300 personnes intsakave eza eloka mokete yango wana tout le monde aza nécessaire ya kozala ba faire ba billet to lobela ki la fois passé que non il faut que target ko yeba ba boson ba billet en vrac pour boya sabotage mokolo ya concert bato ebele lelo baza na bino baoseka baloba na bino basoki azobeta me ebele baza na esengo na yango te ebele baza na esengo na yango te olinga ji bakwea me bazwa likuwa basoutenir bato na boidentifie bango na bato basonga batike c'est vrai que songa batike ebele place akabolaki yango bosala biso ba image te boska songo yaki asombi descente qui pas kabela bato na bato bazana ba foyer est-ce que bon monaki place akenda ko pesa bato batike na foyer ya bloc on c'est très important donc asomba kezaki wapi apesa ki nani bato akopesa musu ba robomba po bateka mukolo ya concert alors faut être très prudent na makambo wana na betela ngo sete na expérience makambo ça da bateka batike boni ngai de balabaka les journalistes n'a pas d'amis. Les journalistes n'ont pas d'amis. Mukolo erreur ko salama to ko dévoiler to bima to loba yo to linga to sala musala na biso ya promotion on to leli mbongo bino pe bosala musala malamu de l'autre côté pour biso to bala na bo so to bala nete clash ezali to pompaka. Voilà, en tout cas merci beaucoup basango bongo ya BCBG. De l'autre côté ba divers ndenge zalaka toujours mbutu na kati ya réseaux sociaux. Affaire héritier Watanabe na Fally Ipupa et Indi. Bato tout bazana bango contre balobi que non héritier a sali erreur ya vie na ye ko beta na ko sala featuring na Fally Ipupa. Bon, featuring babo ya raté hein. Bato bele balobi Fally Ipupa akomela héritier succès oya bandi ko tombola na yo. Alors, tu sais que les bino, clavier bino, on est toujours, tu solo la gato beta quand tout on tout poto kende très bien. Saint Figaro, les cambona mototé, m'a beaucoup toujours pembe. Merci à toi le pasteur Blanchard Logos na Suisse.
patron des entreprises Nakati à Paris. Et merci à toi aussi, Pierrot Mbale Nakati à Suisse, le grand boss, le millionnaire. Talaka Pastozali. Voilà. Retenez bien le prochain épisode de Saint Figaro, nulle part ailleurs. Awakak. Cheers.